lokola ya bimisela ya biso bolumbu biso to bimisela kaka miziki en plus to bisaka nini papa toko bundiso bolumbu te to boyi abomination lata bilamba oya guerre tozobeta guerre a miziki guerre ali bandate guerre a bolumbu te yokela biso ma toza bana batu to lingi te to mona bolumbu na yo po tozwa abomination yango tango yaki na kati na batindeli ngango epastomi aka mapinga na bandotela bona monika elongele message na bi cette histoire ça va finir quand na supprimango c'est pas possible. Herman Ampoyo ba promo nga franchement agundi nanga bolumbu seka poli na bato tout na ba spectateur ba obi pas arrête le combat. Est-ce que bitumba bo ezalaka Herman Ampoyo garçon style Tembe kufa kala bon makambo ye konikisika musical ozalaka te yo yebite ka tembe daya kala Memi Anjmin de Bokami des Obima. Bon, nous avons dit que exemple mi mutaka, mi nini, mi dendo, mi fesse, mi nini. J'arrive pas s'il te plaît. Quand on a regardé. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir encore une fois de plus. Je suis tellement heureuse de vous présenter cette très belle émission, la Diva de la presse, que vous aimez tant. Je tiens à vous dire bonjour parce que vous êtes plus nombreux devant vos téléphones, vos tablettes, même vos portes téléviseurs. Entrant dessus, je dis un grand bonjour à celui qu'on appelle de la nation Tonton Mana, mon boss, Pichu Mangaya Boss le dit, pourquoi pas mon employé garçon slim, celui mon camarade du jour, Sigaya, Willy Michel, le code mondial. Je ne peux pas commencer cette trop belle émission sans pour autant dire un grand bonjour à José Nondomi l'Esprit, Jean-Louis de Londres, je ne peux pas t'oublier. Comme d'habitude, je vous emmène deux invités du jour. Aujourd'hui, je suis avec l'un de mes invités. Il s'agit donc de Charlie Pakalingoma, de New Style. Herman Ampoyo Panda, des gens de Teke. Avec lui, on va développer de tout ça. Le gens de Tamasolo, il y a New Style, pourquoi pas. Il y a musique, Moussous, il y a Congo, Peso, Leka, il y a Borkos, parce qu'il est musicien. Donc, à qui déjà, j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Charlie Paka, santé. Santé Kitoko, Mbote Mingi, Nabalandinion, surtout il y a chaîne, il y a tricage clé bois. Chaîne à Nini? Il y a tricage clé bois, na nenga vitesse. Mbote Mingi na mangaya pichu, ya mangaya bambote na place ozali, ya manamporio, bambote na place ozali, bambote na place ozali. Bambote bele na bamelomane nyonso surtout il y a la bonne musique na monde entier, lingomba parayo liboso ya Divine Voulou. Divine Voulou. Divine Voulou. Moi, c'est qui togo pembe peselengi. Merci beaucoup. Boni New Style. Bah New Style, les a bien New Style, les autres qui sont bien en Ngolo Nzambe. Toto bimisa plan et bimagi déjà, ils a na chaîne YouTube, il y a Ndomboli no leader, on a aussi un bino surtout pour que télécharger, boye ba nako s'abonner mingi pe na Instagram na biso New Style international. Toza na bino longo, non to bande promoter, bientôt là tozo bande promoter, autant en évolution en plan na net ndenge ezokende. Plango et pesamina komoni, babinga na komoni. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ouais. Pourquoi trop c'est trop? Mais trop c'est trop, ils ont déjà trop c'est trop. Pourquoi trop c'est trop? Trop c'est trop. Mais trop c'est trop, ça veut dire. Mais lorsque on dit trop c'est trop, ça veut dire que allez le romoro. Oui, trop c'est trop. Trop c'est trop. Pourquoi trop c'est trop? Mais trop c'est trop. Pourquoi trop non, c'est Charlie trop? Paka éclairci biso trop c'est trop. Pourquoi? Trop c'est trop, ils ont pour Natolia qui fumbo à trop to lembi. Donc on n'a pas sa viande. Ah, tu as besoin de viande. Fumbo à trop to banda liat et banda vous avez na moi ba viande, mon dirait ba déchet.
collé ya viande nde basala la shawarma wana yango nde to banda olela fumu nzoka fumu ebonga na balikia yango to lobi trop c'est trop cette vie cette vie ce qui toque et pas toujours et pas total bien Charlie Mpaka a un restaurant thé en coule bamamba fo malheureusement c'est un exemple et ça c'est un exemple oui comme tu viens de le dire donc c'est que bolé fou moi trop na la team wata ndé boni bolia viande trop na laissez les morts atterrer leurs morts qui est mort mettons baboma temba kufa ozo otangela nga ba kombo eza déjà kokufa yebite que musique yone kufa déjà et si là beta li solo ya new style na masolo nini zela nansi zazo kamo mabe mama diva tembe kufa kala bon makambo ye konikisika musical ozalaka te yo yebite que tembe daya kala mais mi ange mine de bon kalamine des obima bon nga na yebi que exemple mi mutaka mi nini mi dendo mi fesse mi nini J'arrive pas, s'il te plaît. J'arrive pas, s'il te plaît. Tous un bateau soit non, on a jeté. S'il te plaît. Mi-ange, mi-démon, les autres bima. Les albums, il y a ancien. DG Bimaki, ancien président. Album DG Bimaki. Héritier Watanabe, le président, s'il te plaît. Non, s'il vous plaît, s'il te plaît, mais on a. Oui, vous respectez, merci, ça va trop au cœur. Ouais, s'il vous plaît, madame. Il n'y a pas qu'aucun jour, ex-collaborateur, président, c'est un collaborateur. Moi, je ne travaillais pas au sein du groupe. Moi, j'ai collaboré avec les messieurs. Nazoya na ba sagesse, l'intelligence nanga. Na tiango en place. Nazu boania na matisi yango na fandisi na pesio makambo. Soko zongisi makambo. Flèche ya le comme. Et accompagné fait charité. Oui, et que n'a bongo. Charlie Paka Lingomba, babenga kompaka, babenga mpaka donc ancêtre vivant. Abimi sera sagesse ancêtre vivant. Voilà, comme tu viens de le dire, wana ami sa sagesse murubu. Parce que sagesse nini misa na timu wata, où ezali le pour mona ke ba fruit na ngozo produire. Bon. Au moni mingi ndenge na ye lelo awa na fandi na ye mpona beta masolo ya new style nakobetela ntango te nakobeta masolo kuna te naza na besoin bato bayoka toseto bato balandela single na biso naza na besoin te nakobeta masolo ya lemese na fandela lemese nasala pibi na ete na bato ne baboyaki deja babipaka tofuta kote osalaka pibi tro nzoka bango bazoyeba te eza pibi te eza ke nayaka kobenda matoi mpo le mesi azoyoka te par rapport a babi Charlie Pakalimbong Ingomba new style. Oui. New style international. International déjà ebimisi ici nango. Eza déjà na plateforme na ngonya store. Teza na ba plateforme, eza na plateforme moko ya Ndombolino leader. New style ebimisi single eza non sécurisé, non protégé. Et tie yango comme sacrifice. Moto nyonso tata bino na klebo wa boko ozwango kochango ndenge ezosala ba vie ndenge ekotela bino la ezate ke eza sécurisé non soko ozwi liende ya Ndombolino che ndeko kende na sole na Ndombolino to ke na 2 semaines na baka après 2 semaines Ndombolino na kopesa clip et pas na ba chaîne YouTube mosusu et belé photo yeba kozala et ba ko diffuser clip plus vite et comme na mato ya bato po bato bazana besoin robina on comprend bo check clip bo s'abonner trop na Instagram ya New Style International clip eza wana pona bino musique tosali ya bien eza pona bino clip ya valeur eza pona bino d'ici
D'ici là, l'air Moussoussou, dimanche ou samedi, tu as déjà la trace Kitoko. Je crois bien après 3 semaines, tu as la trace Africa. Je crois bien, on a fait une semaine où tu as matraquage dans le Congo, dans la chaîne Nyonso, dans la radio Nyonso. Et pourquoi générique Bimeka le même jour où héritier Watanabe, la vidéo na Bimaki, la vidéo biso soto ebike et ça. Moto soki azobanga akoluka sala Nyonso na vie. Écoutez pas ba mystère ya Nzambe. Yango moni makambo bongo sala magi. Non, s'il te plaît. Nous on fait la musique. Vous faites la musique, oui. Mais au moins Ebimika ka le même jour. Non, botuna ye. Yende mutabimisaki babiloko wana. Abanda ko banga nini. Tozo sala guerre ya ko la risabanzoto te. Et puis bino boboki kaka ba cri na bino eza na kati kunzardo na ambiance boboki kaka cri oh ete banda lo biso to mona vidéo wana je la pas je la le jour que je trouverai mieux que toi et na kati générique na bino la même de même parole nim tezo se répéter biso to lobaki okoyoka titi okoyoka Amélie na mbongo nanga lelo na kokende na ye okoyoka tango ye pasali biloko nyana babi okoyoka ezuye toye kotoyo lembola bacheboye lembola ezuye ponini aleki ko lembola donc toye kotoyo basi aba mosoko kitoko mosoko batalika yepa linga kaka banzele ya mosoko bino banga société mosoko eza ekolo bino boa ba jeune sœur na biso boa na ba âge moko non peut 50 yango wana bozo comprendre pété en plus ndenge babandaki kotangisa biso kala géographie na mboka tozo tanga na ba répartition géographique que ah ouais mboka bo ekolo bo ezaka esute yango wana ozo comprendre ba sokote tolobi non fes non basoko eza district soki pe nini pour nini moko boye na kuna na Équateur na pilipili libenge basi wana ya basoko tellement ba mesana ko gumba matro ko sala ba malemba epesa bango masoko kitoko bino vraiment na new style bozana pour koloba insanité c'est insanité boyebi batu baloba kango bolingi bon ba insanité ya koloba na ba insanité ya kotikala komodir bana komodir ba mama kosala ba biloko moko ba acte bongo yo zo sepela nini biso to lobi na biso koloba ata to tshongo na vidéo ekolata bilamba ekozala quand même passable comprendre. Mais si bino bozo sepela na be sanité salim pakalingomba totala asima peto zunga kabatu ngai natala ngai o le kare na simeza rasu ya ngai te non ça non ni soki déjà na tongi ndako il faut na luka déjà na avancer na offendre la kaka te ka ndako yo boye bote na ko banda ko entretenir ngo bien ezala bien e ba offanda bien ou mais la main na ofandisa ka esprit na ngate ka déjà na tonga Pacific Hotel et non na sima boso baluki omona gale musu mukolo Pacifique abetelo ko musu dada soko bimi bo omona eloko moko ki jeso nini ya yeka ozomona te makambo evolue ka bongo na zonga sima na tala sima na zonga moto par rapport par rapport héritier Watanabe oli ata enfant azana ni ya ata enfante ba biso bongo nani yo si omona bozaka na eponga pe na simba mo ba 100 nani ayebiso ke mais oui et koko sala mate dans ces réciproques koki ko sala mate nani ayebiso ata na mosala nele musu na bimisa pe bombongo zonga te na sunga te bino ndeni botala kaka wana bozue belé ya fantaisie bozue belé ya fantaisie nga naza na bonde na futake naza na ndako naza na shenga soki fufu ekomi pio micro-onde nde tolobaka eza na tiango tchu échauffé zongi kimia naza na makambo to wana midi pas chez toi
biso tout ozalaki ba collaborateur na yaka pona sala so na kutani na nini plat o na lié na silisi na boaki mais midi pas chez toi. Mais Charlie Paka, apparemment il y a quelque chose au bino bombe la biso entre yo na New Style en fait na Team Wata. Ils ont le comment vous êtes trop secret wana. Trop secret na niveau. Tokenda kaka na musique ba on batika la kaka na ba base. Biso tokenda na musique, on fait du bon boulot. Biso. Tozo sala musique oh ba on va ko sala te. Ba on ba to ba base manzanza. Yango moni molaso mama cordon molaso okamo molaso mama chéri na lingaka ozala mwa ndumba okiango te mama na linga na molaso eza makambo ekangi internet tobimisi kutu plan. Combien de vues na Ndomboli? Na Ndomboli, notre zoke na 100 000 déjà, pas même des semaines. Je vais vérifier alors. Vérifier pourtant que na ba 70 et quelques. S'attendre que semaine avait coulé, to recommander na ba 100 000. Mais si ça va, hein, félicitations. Merci maman, to zoke de bien na Ndomboli, nos leaders, yemoko le patron, et bisinga ke lingomba paka avec une orchestre jeune. Neti abino. Boza félicité bobimisi na sima ya ba musicien mususu na otanga te mais bozo kenda avant nati nani ba musicien belé ba musicien bazé belé omoni ana mboka na biso batu banda pe biso ka chance te mais tong batu bazo ka musique na générique batali ka batu bazo la kaka formidable pour ba comparer ngo na trop c'est trop et bête li to beti s'il te plaît. Attention, Wera aza s'il vous plaît. Sankara bimela bino na Cameroun de bozanga ningo ça s'il te plaît. Sankara bajewa na ko sala ngona ngate. Ngana zala birote, ngana za artiste musicien au sein un groupe. Je suis musicien. Na beti na wenge. Na beti na Tonia, na beti na badifaki, na beti na orchestre oh ye pesa makambo. Wenge déjà. Tant Sankara za porte-parole, ngana za musicien. Ata doublé, mais je suis musicien. Kosaka nate. Tant na zo biso makambo musique qui comparer biso na la personne yoka pardon maman, pardon. S'il vous plaît. Kokomisa te na silisa na réponse si ma bomba kokomisa wana mona ga bomba te po fona komisa kokomisa na te yo do kanisa dire o ti Team Wata eza biso nga na uti Team Wata e bon te wa Zela ngande na sali Team Wata nga na uti ku Team Wata ko uta na ezwa moto lokola nge formenga na makambo nga sa na musique na bandi musique avant patron ya Team Wata ye patron ya Team Wata bazwaka na BCBG ndenge biso ozaka na Michael Chindu oyebi Michael Chindu oyebi ete pona osala émission na moto lokola nga bo il faut ozwa ko se kota vraiment na ko se kota vraiment na ba information ya sous-serre ya sous-sol po osala émission na ndeti ya 7 vivant boy ngana koki ko uta New Style te ngane na sali na ko uta akoki kokota ko uta New Style malobe koki ko bunga par rapport à na koki ko uta oui na koki ko uta Team Wata te Team Wata za biso ngana sala na Tonia bongo na uta New na uta nini na uta Team Wata tata mobile que je sais mais ayebi bien via linga ina kende poto melokola ba la coste na ba mère ba sangana ki yango moni biblos le fulu akenda na passeport na nga poto akanisa ke na passeport a mutu malamu poto siko tala biblos afanda ka na basia ba trottoir ya ba bar ba poto asala ka rien pour okotisa ndoki okende na voyage ya ndoki oke na passeport ndoki na poto okosala nango loko te yengaka kaka na bapoto wana sans document sans nini tioko kufa bakundi na poto vous comprenez biso za batu na makambo mais on trop d'avance d'après la Monica poto poto lipa afanda na bandako moko la moso ya normal te ya makasi kutu omonde to fanda ka boye yeba ke palin yo za na Kenya moto moso afanda na poto ebinde ya atingami mutu babandi tambola 1h-2h alali cheye masa na kena opale na lave azwi ba bagage ne ondira bima na mwanini akende epai ya die
ote pas molimi gege afandi so pas molimi gege na journée le roi na poto ebi ketche zalaka nango polo a changer les bilamba kuna batu misu baza na bandako te balala na bandako poa ti lelo zalaka bandako poa ti na ba South Africa bandako poa eza tokendaka de gauche à droite te biso oza bato na musique tunanga makambo ya new style po et puis anga kandate Charlie Mpaka Lingomba le 29 déjà tu dis que matin ne connais pas Bill Clinton pour tous les compatriotes déjà mais pour moi tu as message moi amené les alliés album formidable le 29 bah bonne chance déjà to zelango formidable eza album oyo ya Vienne biso to chango poa to ebineni to chelango pe poa. Mais Bobo Sanatega trop c'est trop ezali déjà na marché notre bandi promo nangote qu'est-ce que eza makambo budget tozo la budget Prince Ngambani mon continent États-Unis d'Amérique les fanto ya mère na biso Gigi déjà débloqué une grande somme d'argent pour la promotion de monsieur betata ba $7,000 pour to taquer promotion ba télévision surtout batuba bina omoni musique et comment on dirait ba beti ba clavier non clavier té il faut moi baser ça il faut la guitare ne binisaka ya omoni to kaboli to na ya eteko ebomisaka eteko epesa ba yaya etoko neni eteko yo ebongo de donc bakotaka eteko babeti boti eteko makambo ya bien eza na disque yango il faut bameko tiango déjà hermana pour yo na yebiga na montage wo tiango batu batala bakotala pe ba générique kobima boya ko se mesurer na trop c'est trop te pour to beti fort to zo ki pété formidable to ebi que eza générique album oyo ekopesa makambo vie na biso to ebi que eza les plus populaires mais na musique les plus populaires azalaka te balukeli lisusu te nazolo bateka na balukeli musique tokoko beta bien mais toza moins peuplé on comprend toza moins peuplé mais to beti kitoko koleka bato baza le plus populaire mais oui eza bajete ekendaka bongo kobeta na kitoko biso nde tobeti bien mututa koso tobeti vraiment tobeti bona vient son place afandi ayokaki déjà au sentir que tobeti ba vient de siko baza na makambo ba vie baza ba patron ba vie ba okota na promo ba okangager baza pressant vous comprenez en plus musique na biso comment na batindika chakali botindika te tozo ko futa mbongo na biso po bobeta biso promo yo mutu yami kwanga soki mindakala soki midendo vous comprenez bimisa plan na yo po biso pe to na studio tozo continuer arc les azo mbanzembone je reste fou de azo mbanzembone générique yo moto abandaki ezalaki ambulance générique yo tozo zela mindakala na minzombo bima tozo zelela ngo soko na des chansons wana lokola ya bimisela ya biso bolumbu biso to bimisela kaka musique en plus to bisaka nini papa toko bundiso bolumbu te to boyi abomination lata bilamba oya guerre tozo beta guerre a musique guerre ali bandate guerre a bolumbu te yokela biso ma toza bana batu to lingi te to mona bolumbu na yo po tozo abomination yango tango yaki na kati na batindeli ngango epastomi aka mapinga motema ya Onassis Emeraude mère ya aka prince nabi na bando tala bona Monica elongele message nabi cette histoire ça va finir quand na supprimango c'est pas possible Charlie Mpaka Lingomba ngai vraiment mutu moko boye na presse naka vraiment mutu songi te na kotia moi vraiment kimia ngai naza songi te moi nazo répondre kaka na ba question na yo omoni vraiment attitude de mon peu au Fabregas avec nango la peu plus puissante que la guerre où est-ce que oyebi ba mon peu basala kanini
bazoa na image ya basango ya meme mais na sima mukongo na bango makambo basalaka okondima te na boyi télévision eza monde moko bomone bango bao gérer monde soki tobandi obeta masolo mosusu awa na miziki na forme ya makambo biso tosala baokangela biso baporte okomprendre pour monde ekomi okende na vitesse mosusu okomprendre obscurité ezogagner lumière. Ça veut dire place au l'action lumière, ce qu'on continue la lumière, éclairage est dans la bandeli. Tant qu'on pousse na kuna molili ya makasi okoko ki mamo emi okoma dana kaemba na frontière na chamajambo na kaemba mboko yoka kaemba na bandundu ero so to tambola to tutana molili ya liboma bajare ya monde ndenge ko tambola natika nanga kokota na ba CCCC wana eza style ya Fabregas tika maestro notre maître le maître de tous les maîtres place aux alliés na boba kotiso na ba réponse nanga le mususu ya osala net tika maestro na style ne ya kimope biso za bato abima bima ngama kelele okopona ne bima yo so mona mutabima osambela lokola boboto te bime sengaka chaud bamate eza différent badosambo eza différent izonga na terrain tozali terrain oyo eza trop glissante bato babanga okota terrain oyo eza mabe makasi biso ti tofanda na terrain oyo po toyebi entourage ya hérité Watanabe bauti ozoye na parquet les babaki que mutuka prison et balobi mona mokonza kotaka boloko te ça lui crée encore de problèmes davantage. Non, ça crée pas de problèmes. Non, na wana justice ngati ko noye biso par rapport à la réflexion et on a biso que la sagesse accompagne l'intelligence, protège l'intelligence pour intelligence et banako fanda et mon en appelle que ça mutu. Voilà. Tant bato ba tambolo ndire na bonyama. Que tolongi olongi nini. Vous avez passé 2 jours en dehors ya ndaku na yo tiki ndaku, il faut se taire. On a le droit de bêta badjale loté. Oh. Tant bazo privé yo ndaku sani na yo kiti na yo mbetu na yo nini na yo c'est que oza en liberté te. C'est que oza na liberté te. C'est que déjà yango na boloko. Tango bango baza maele mingi batanga baye babi akotaka boloko te mais déjà outi na boloko. Ah, outi déjà na boloko, na garde à vie. 2 jours, c'est déjà beaucoup. Na un responsable. 2 jours, à Gogosa, na makambo belé. Les moussous azaki na ba séance, il y a studio à auto perdre en haut. Donc d'après yo. D'après ngai eza makambo. État de droit vraiment zo ça. Eza makambo te état de droit oui et salama état de droit to ba te ka que soit BTCT il faut BTCT en plus il y a un problème na ministère public. Nous ne sommes pas des intelondés ba ba mais to yebi moi quand même makambo pour to le kana baba de l'école. En plus Nathan na biso ba père na biso ba notre travailler na ba belge. Soko moni biso za na lupango coin na bandade c'est que so ba pesi bino moi lupango coin ya moi monene vaste na boleka mo pepe c'est que père na bino za ki pe na moi fonction moko boye hein l'époque Chalim papa encourager ya ba flamate ko na encourager te fona bête la bango c'était bien ko kende note zo na opesa moi exemple sauter fanda na no place to za wana bauti na kati ya karo moni garçon mo banda osepela pembeni ne wana bautaki kozanga kosolola na les messieurs abotolaki soi-disant mwasi ya ndeko na ye mais tellement les gars ayebi aza courageux te bango baliaka na bambongo ya bamare mare abokoli yo ntango aza jeune aboti yo abimisi nyonso atangisi yo na bambongo ya bantiki mais yo ozolinga kaka mare abimisaka mpo kende omela whisky
vraiment bon à whisky ça te otali gana sa genué nanga liso de besoin de messieurs malgré autant boto la moi c'est de gonanga là tu veux dire quoi batu tout o baza wana zolo baba mbiliro banene baza na bango bato bakoki ko tenir na makambote babanda ko finga le ya frère na bango awa oyo auto créer ASBL na e gombe na gombe oyebi poni a créer ngo bazaki na eloko moko soki étoile soki nini bazaki na ngoti babanda ko takine fort bazo takine ba obundise de preuve ane muninga banda campagne na ya banda o préparer campagne na ye politique kala mais bakabwana so ina eloko na bango basalaka soki étoile bakomo bundisa muninga le bocha muninga poa auta obunda ku na doli makambo akoka o gagner pe doli makambo mais bokabwani pona jalousie ye peta nzamba pesi makambo abite il faut na créer ASBL nanga babomi kuna balandi ye pona nini poza na la ba flatter na ba flatter balandaka les messieurs po les messieurs aza organisé te soki azwi mbongo kolia na bango lokola kaka bona buki musendi ndepanda olia na bino te ngana banda osala na musala na tiki na keshenga aulia na ngandeni ngana banda kolia na mbongo kala na bu jeunesse donc toza boîte bo panza ba champagne omoni ngana mela na champagne kala pona la soki na za moi moke na vision donc na ozwa mbongo na les messieurs na tonga palais na beta des chambres salon cuisine ça de audio mato il passe soko za kuna problème ko futela oye na yote ndako ebongi na bino na tongango ya mena ba 12 ans 14 ans no futela ne pa na yo mais ko yo vande pa no fela na vanda na linga mambo fela za makambo fela pete po ndako esungaka ngape na ndenga vitesse moto yo moko zo na passe Charlie pa nazo zo na passe nga oui mais nazo yeba ko se organiser voilà ça c'est bien au monde neti to fandi na kati ya business place na yambeli a Pacific Hotel et kokanite na hotel mususu lali okena kiteko na ndako awa moto alali balongoli dra ba changer nyonso ba désinfecter kaka pona moto alali ezateka bazo désinfecter après un mois te Pacific Hotel soki kaka environnement oyo ezui beauté na yango na propriété na ndenge tozala na ba boulevard tchet ba hotel eza ba hotel moko l'état il faut avoir ofandisa ba ministre étranger ba o ba yaka pe na ba vacances moko ya ba parlementaire ba vacances à misala ba vacances à nene awa na Pacific Hotel eza wo voilà retourner na question nanga question ezalaki obosani oui na keno na makambo mosusu yo ozongela na question nazo vivre na passe oui mais nazo ko se organiser nga parler na ngeza ezokufa miate parler na ngeza ezokufa miate nzamba osala effort nazo lia nazo bala nazo sala tout nazo nyonso to eza na makambo na vitesse au comprendre mais o est important eza trop c'est trop eteko lembola basi aba mosoko boye bake bonane zoya tokota kaka tozozela kaka Charlie Pakalingomba ozana mwasi ozana bana basi obota ozana bandeko basi réconforter moral ya Deborah Mbando nde nani Naomi hein c'est Naomi Naomi Mbando ye ba vie na bango wana na ye moko ba vie ti bazo filmane bazo sa ba jeune na bango po ba contribution na réconforter bon parce que ba sentiment moi ça était pour ba contribuer te ba sentiment wana biso to sengi bango ba continuer pour premier épisode kakate bo ça les souk bo ça souk lingi deuxième épisode pour film mon côté ata ya Yesu ba daksango kaka épisode moko bakoma kokata omona ke bakati kota bateme bakati nene Seigneur en plus tout le monde a un côté de colonne de systématique à G tout le monde a quitté on a monté ba film et mususu soit kala ba continuer vraiment style ali banda biso de lingi tout le monde a dit banda pour ba contrer comment yo koloko modir banana yo ometi kabolumbu pour contrer kaka trop c'est trop
yo moko raisonner. C'est absurde. Voilà. Question de maman a koufité. Maman a envie. À ça elle a Facebook, à ça elle a WhatsApp. Pour comment moyen où ils ont la facilité à relier biso en communication, la famille, na biso batuto bima bima et comment dans les réseaux sociaux. Pour nous sur la 20 minutes, na chombo na réseaux sociaux, mais si on a bien ça appel normal, attends miki attends nini et comment problème. En plus bato miki écoute bato wifi. Bango ba na facilité ko reka biso bato to paya ba giga. Moi trop d'avance. Ah, ya nga na bisa pe bato miki likeba respecter nga. O telemino na kwa na bino moko, o benga nga na appel vidéo ezolia yote. Menge zolia nga. Mais oui. Voilà. On est presque à la fin de notre émission. On a juste une question aux musiciens. Naza encadreur ya musique, les rassembleurs. Moto yo aena valeur ya ba employé devant ba yoka. Autorité morale ya. Pardon, moto aena valeur ya ba employeur devant. Mais oui. Devant employé. Ça veut dire quoi? Employeur, il faut y baker. Na tongi plan na sali makambutu na sali tout mais bateau ba okotelo lo chocho. Bateau ba nyoko amaka. Pour yo régner. La simbali konga. Ah, il faut y ba respecter bango. Ça c'est bien. Yango moni ba employé ba comme ko sepela na paka trop. Omoni ba master auto sangana na bango ba arkeli banani na sangisi bango ba ambulance baza ba bon travailleur ba grand chanteur kako beaucoup les messieurs que mutu na les messieurs yemba yemba encore les messieurs mutalinga ko la te alingi butu bitusha bisala donc ba bimission na surprise moko boy arnaka beaucoup to na niveau moko po bango na bango baluba bango na bango comme na bango pe kokana rebide na les messieurs anake e kokana ba kombo moko ba kombo na bango kokana te ba kombo na bango kokana siko ya arnaque azana yebi arnaque comme na ye to bien na arkeli hein ba kombo mboka yete menga na yebi que ba kombo mboka mais siko kombo ne yango na pe totanga héritier. Mais on a que comme on est yango on a oui yango on est à l'ékaka les États-Unis d'Amérique il y a une vitesse par rapport à ça. Paka aux encadreurs il y a Ndoulé Bandouleman Bandouliste plutôt Feu Rigola a aussi raté trophée Afrima. Tenga na yebi qui a fait Rigola azalaki invité seulement à prester azaki nominé oui babenga qui est vraiment parce que cette fois-ci azaki babenga na bango itom sous bon raté ndeni na ba physique nyonso na monaki ba osalise wana na ba salo. Mais lorsqu'on parle de ça, c'est que Azoni n'a trophée que Namboka. Donc c'est là-dessus que a raté Yango. Bateau Bajiang. Beaucoup de sanga na ba polémique wana te na besoin ya ba faire. Nazana ngana za muta nini award te ngana yeba kaka kaza nominé yango abanda ko sala ba physique wana po ayemba bien. Mais ce comme ma nomination na ba physique bongo et comme mabe na ndenga mabete po bafali bakenda ngo na monaka azongi ayene na trophée ebele ya batu nyonso tu o bazola na lingomba paka ye a po na oyebisa bino trop c'est trop single na bino o bozela ki single o biso to bimiseli benergie single oyo to lobela ki to yango eye toza na besoin pe ya ba soutien na bino est très important pour to banda matraquage o comprendre toza na besoin ba soutien na bino. Numéro eza robenga meza eza affiché te na ope sabino bako affiché pe plus 243 97 170 77 33 numéro bureau yango wana numéro ya yoto ya bureau eza yanga imoko loko batu babenga nga déjà 2h du matin je dors pas pour
kozwa bappel ya bato yango na tiki yango mbala moko ya jusque là Paris Charlie nani président ya orchestre nyusi na monanité aza nani wana akobima jour na misu na bino orchestre feza na orchestre eza tomonaka wenge 4x4 ezalaki bato bele jibe mpiana weranson bazalaki wana mais jibe mpiana yaki président babandaka mbala moko te ntango babandi kaka na première année ou na 4e mois mbala moko mais tozokende omoni ke bato bapesaka biso 4 mois tokopanzana mais yo obi tozokende une année c'est trop mais yebango toza na baforce te biso bato ya komitya tozosala makambo nzambe azotinda ça veut dire quoi bien sûr oza na raison yango moni oyo nga naza nazo asime tout. Ça veut dire quoi? Nazo assumer présidence, nazo assumer nyonso, nazo assumer pour l'instant j'ai fait tout mais nazo na besoin pe ya ba cadre na bureau to travailler na bango to que ensemble ba intello ba informaticien ba oyo nyonso to basali c'est quoi d'après proposition au pressenti que président cause annexe ebele balobaka arkeli ebele balobaka gires ebele balobaka ambulance ebele balobaka kunzardo bato baza wana na ngai moko pe nayebi nani na kokotya nga nazosala vision oyo nzambe nde amema biso atya motu place wana ndenge ngai nalakisa le messier mosala ya kolakisanga te c'est trop fort ça Charlie Mpakalingo Mbappé ça juste 3 personnes mbote potoshi nga naosala na émission boye ti tokosilisa na otinda te na nsima lungu bazwa numéro mais so osalaki na le messien de doding déjà Charlie tika kobetela kobebisa réputation badinga na télévision c'est pas bon ngai na bebisi réputation te réputation ezokufa ezobeba par rapport ya vie oyo ozo amener nga te moi j'ai fait la musique nga nazobundana bazotakine nga mpe kapaka disque ebimi wi disque ebimi na poto ezosala makambo nango bato ya Kinshasa bozela bientôt tozobanda matraquage okopwana bambote belé na Julia de Luxembourg ngoma motema ya popcorn ngoma mère ya Juliana Power ngoma bambote na Julie Kitima Gigi mère na biso mère ya Ngambani Junior motema ya Cœur Doré ya GSK bambote na bino bambote na Cheferi Muzangu le très spécial Muzangu le producteur bambote yo mozo mona ndenge batutu bazotu na disque ezo beta te il faut que tanke kaka promotion disque eza kitoko to beti bien batutu bazole la promotion kaka ça c'est bien vous comprenez to fandi boyo totali commune de Kinshasa t'appartient Gelor chocolat chaud peselengi d'où il y a certaines bana commune mosusu ka Kinshasa ya Britannia il y a na commune ya Kinshasa mazo refléter longi moko boye ya bana bo vida c'est bien ouais voilà Charlie bambote belé na moali mais gege moto epela bazo banga ba yebi ke ba robine on bien beau travailler côté ba musulman bambote belé bino ba musulman bino trop ba musulman bambote belé bino trop ba musulman bambote belé na tima bote harmonia ngenzi bambote belé place ozali on bino ba musulman bambote belé na yo pe lisusu merci na yo place ozali bambote belé na stomi akafule Patrick Ebinda bambote na yo chuchu maître de bord bambote place ozali bambote na ba mushirkinte bon ngai pe nazali moto ya mizuru kate oza kafir naza kamfiere mais na kati ya islam iniswala voilà merci omoni makambo oyo ozoluka wana place bamemako batangisa ko bien te yaka na yo na peso makambo oyo olukaka oza makambo te nga naza yoka moto na tembe kuta soki yo kuna okoka te omoni yoka na biso omoni tembe soki ezosukisa nga nde alingaka tikala abundanga bolumbu te mwana mpoyo bapromolinga franchement agundi nanga bolumbu seka poli na bato tout na ba spectateur ba obi pas arrête le combat est-ce que bitumba boye zalaka
Herman, on peut garçon Steve. Laisse tomber. Merci beaucoup. Et bien, c'est qui le roi non a voilà, comme déjà dans la émission, si on coupe ça 5 personnes rapidement pour te chiter. Bon, on a ce qu'on appelle ça, on appelle ça un programme chaque jeudi pour 5 personnes et gros caté. Chaque jeudi, on a béni des visionnaires. Na sayo mais place ngo bato belé ba komi ko envier ko ya kota solo wana toza na béni les visionnaires solo eza makambo l'état eza bisote solo eza l'état biso toza na béni les visionnaires eza solo te solo eza l'état bozo ko kanga bato basi batiki solo wana te mais baza envie yozo lingo lobelango au comprendre solo eza l'état eza bisote gouvernement que zomaka na bango batika biso to répéta kaka na béni les visionnaires wana les bâtonniers Alain Mavambo les bâtonniers na bi que Congo central t'appartient na ndengagé maître Jacques Fou Kiabelo bambote na opère Sozali maître Jean-Jacques Fou Kiabelo maître Kumble Kisimba maître excellence bambote na opère Sozali bambote belé na maître Patrick Mouemba bambote na opère Sozali maître Patrick Mouemba maître Patience Pembele bambote na yo bambote belé honorable Alain Fota bambote opère Sozali Boudou Samba garçon des chances. Merci beaucoup. Bambote belé na Olivier Mbozo Ndomboli no leader bambote na opère Sozali bambote belé songo na moni na talibo na bendani na banjo zume tite madilu ya batite na Belgique wana bambote na opère Sozali Serge Matedi bambote na opère Sozali na Panama nazo baluka boye boleke belé melokola bokenda kape ken moyena na rattraper bino ezate nazo tala boye na moni Dr Kikani na South Africa maître Chakal na South Africa bambote belé bapère Sozali Evariste Nzamba Visa Guerre Salato bambote belé na New Style Mobimba na madame Nanga ya Harmonie Ngenzi ba joyeux anniversaire na yo mbotama elamu na yebi ke fitir moko meilleur Nzamba zo bongisela biso Lala Pongi, Jésus Kitoko, bambote belé na famille Kikani, bambote belé na Roger Kikani, bambote belé na Caps, Muninga Roger Kikani, bambote belé na famille Ngenzi, Nene Ngenzi, Ronya Ngenzi, Prince Ngenzi. Merci beaucoup, Charline Paka.